awa na Congo ba yeba ka mutu soka za vivant soko kei ici il y a au moins qui papa balega kufi ba pese ba titre ndenge na ndenge yango na tomba papa ba yango ndenge tikala isolé yango na yebisi yo politicien congolais ayebi ka ko salela libumu na ina mwasi na bana na ba bien na ye donc ceux qui bazui bala ba kebe Europe traitement na bango na Europe cimetière nde tikali Congo yango na ko yebisa batu boye peuple congolais il faut à la vigilance. Ce qui gouvernement moi ou esilité to manifester c'est maloko ndia kolongwa. Est ça axe moko donc guerre ici la raté. De ce to bandi bon ça ba des national il y a est to ko salon pendant la une année gaka. Même si peut 50 bon ça là chaque jour. Donc ce qui présent à lobby et l'autre il y a des national à Tanzanie quand même tous à la paix reconnaissant azali mutu oyo président wana azali pe président moko modèle wa président moko auti na ba combat donc ayipe na makanisa malamu lelo na ko biso ko mona Congo et l'autre oza comprendre te na Congo to comprendre kaka le mal pour mutu soki bolingi mutu te bobotela kaka mabe oyebi Lumumba na 1961 ko Lumumba kufaki na kati ya Londres ba marche salama makasi na Londres gouvernement oyo etuli kana batu nyonso il faut ko benga na bango chasser bango eza batu nyonso na Congo to lingi to va to mona na bango le soutien parce que le omoni eloko bomi batu wa soki mutu asali yo mabe un jour comment faire na mutu bo message na yi yeba ki o sali o kanga yi souci erreur grave mais le lot terrain mo sa chebe ya olela soki papa tienti sekela zalaki me na ngongo to bo si bakanga kai pour moi la moi soit la soulagé arrivé consolé par papa Etienne Tshisekedi tellement la moi soit na ba anele ba yoki ba vérité ne ba kolela mais comment bo tika bango office à renseignement zapi chargé à renseignement police frontière bo sel musalani babimi ndenge nini soki babimi ya solo wana c'est que complice et salami entre bakonza mboko c'est que Bézi. Au moins le ça tout kanda. Kabila a sala batu ba mabebe mais jusqu'à présent Kabila a l'aise. Au moins la Kabila a circulé na ye lokola boma batuté. Mais bino bolobaki ceux qui to du pouvoir monter sur la justice. Donc justice ça ça pour na ba Kabila te, ba Kalef te, ba nete justice ça na bato ba zangatina. Partout dans le monde entier à travers www.congolissanga télévision to pesibino mbote toko sur la pena na matali politique ya mboka na Congo sur la question d'actualité to yambeli bino mokola lelo mona mboka maître Bézi na ye penza toko sur la na matali politique ya mboka Congo toko lobela matali penza gouvernement o ba mboka ba kolela parce que Kino lelo rien ne marche mboka ikotambo apena malamote gouvernement en place ezate ma ezate courant ezate donc vraiment pas si trop sur la peine sur la question d'actualité na mona maître na mona mboka maître biso na ki opese déjà mbote maman na journaliste Géon mbote mingi na pesi ba congomani nyonso mbote bisika bazali na pesi maman Marie-Louise basima mbote na pesi yanga motema Blandine umba mbote mingi maman angolaise donc oyo donc ko sala ma empoisa la lelo donc yanga motema yate mwasi nanga yanga ya motema donc ko pakoza mwasi nanga ko pakoza mwasi nanga depona na balité te la pesi umba mbote trop maman Blandine mbote bisika bozali. Oui, maître Bézito qui est sur l'actualité en Congo, chef de l'État a décrété 3 jours de deuil national en Congo. Natina ya mort, il y a président tanzanien au Baimbo Kapenda et ko poser ba question et belé natina ya likanisi lui chef de l'État to mona ki mbule uti ko noka bato ba kufi makame sele belé na mboka Congo to kité chef de l'État ko décrété
dei national na mosika te toke na est ya mboka na biso bato bakufaka butu mpe moi toyoka yango te boni kaka na président tanzanien toyebi te soki barelation yango ndenge nini eza entre Congo na Tanzanie. Non, le problème est ali omoni badei national ya est eumela mingi tosalasala badei national est eza axe moko donc guerre esilaka te de soto bandi bonso badei national ya est tokosala ngo pendant lamsu inane kaka lamsu mpe 5 ans tobosala ngo chaque jour. Donc ce qui présent à lobby et loko ya dei national à Tanzanie quand même tous à la paix reconnaissant azali mutu oyo président wana azali pe président moko modèle wa président moko auti na bakomba donc ayipe na makanisa malamu lelo na ko biso ko mona Congo et l'autre toza comprendre te na Congo to comprendre kaka le mal pour mutu ce que bolingi mutu te bobotela kaka mabe oyebi Lumumba na 1961 ko Lumumba kufaki na kati ya Londres ba marche salama makasi na Londres mukolo Lumumba kufa tuna bato baki na 1961 Tabu Mbeki à l'époque wana sa étudier na kati ya Londres eza ke mukolo nani Lumumba kufaki ba paye belé baki na badei national parce que azalaki mutoyo alingaki ba peuple azaki pe na makanisa mave vers ba peuple makanisa malamu vers ba peuple omona donc lelo pe le tour baki na bamboka mususu ba célébrer Lumumba donc eza pe le président moko lelo nenga ye na kati ya Tanzanie azaki pe président moko aza modèle azaki pe na makanisa malamu alobaki jamais a ko abandonner total discours na suka na 2020 ans les couronné abina ko abandonner jamais ba peuple na ngai ba peuple africain photo zana bango c'est to kufa ba la kisinga osala pompage donc ezalité lelo ke ceux to tchede national ya fo mutonga zalaka congolais te to ko tela pe président na ceux qui passe moto malamu to ko tchaye ba salele pe des national pour Lumumba ba salela ki des national na kati ya mikili ya Londres Lumumba alaki africain na kati ya Guinée Conakry batiaka dei national à Lumumba na ba Congo Brazzaville na ba pays misusu batiaka dei national muko Lumumba kufaki donc ezabongo na ko pesa exemple moko le Mandela kufi batiaki dei national parce que Mandela ezalaki révolutionnaire aza moto à l'accès pe ba combat na endenga bundaki pour Afrique du Sud de yango moni ke lelo so dei national ba mona ngo ya ndenga mabeti to kotala pe parcours ya combat ya moto wana Total Ruziza kufaki pourquoi parce que la nationalité parce que Ruziza ali mutu ayi dictateur total et ça va façon on a donc mutu na mutu alinga zona ninga mabete côté musu total a rappelé et a des cas total des national parce que yoki na ngambo bisi beba ibele kuna na ngamba ba twala muka na ngamba boy babi président fait sa bêtise à côté jamais ko sanga na ko yebisa yo loko moko la muka ndenge zali wana Faden House et comme nécropole Faïlu yemoko akoma kunde bembe corbillard akoma soka meme bembe na ke ko kunda mutu na kati ya Faden House donc bango babetaka à côté mokolo moko te mama nanga Jeon bato ala muka bakondima ata bolamu moko na mboku bato lelo to kolobaki basala ki biso mabe na mboka lelo ndeko Faïlu afandi na bango aboseli mabe muzito asala bato na kati ya bombe ndeko Félix bato bayiba bapia yona ebona union sacrée non union sacrée pour la non ya bongo te union sacrée pour la nation ezali biso nyonso ba congolais to sanga kana li idepesti mais na soutenaka makambo ya chef de l'état to sangana mais na moto ako subir conséquence na mabe oya salaki kala fi bato lo bala bango basaki na union sacrée nenga bomaki bapi ye wana ba interpeller donc moto asengi mabe ko kasane soko na union sacrée batiki yo bakokanga na mabe oyo salaki donc ezali to sangani mais moto ko mema kulusu na yi donc na sens to ko loba yango wana donc moto ba interpréter mabe ti to la na bolingo ba africain hôtel le Poutine discours Poutine a beti pour l'Afrique est-ce qu'il faut qu'on a biloko wana donc il faut boye ba ke biso mo ba africain ceux qui tozana bo moko to kosunga mboka na biso Afrique pourquoi Afrique est développée te ba président africain bazamité mamabe tala moto la Kadhafi azaki na makanisa malamu abimisi moko on missionné bela bito tia satellite na biso mo na Afrique to tia fond na biso mo to lira mbongo ya ba africain biso mo to ba or to ba diamant to ba cuivre to ba biloko nyonso to développer Afrique mais esuki la ki e me maki na liwa donc au monde papa awa akufaka le papa akufi papa waloma akufaki yawo elaki monde entier yaki des national et bon président de Tanzanie sans décoration pour voisin na biso et bon de l'autre akufi photo boya so ba des national mais côté o ba kolobaka ya est to le ngona makanisi wana pour na est ba kufaka to ko sala des national de kolinga to sala ngo chaque jour
Oui, maître Bézi, on a fait des acquis et pour le Tina Mituna et Bélé Bélé, Baimboka, c'est pour ça qu'il a des nationales autonomes déjà beaucoup la lettre. Oui, maître Bézi, tout qui est bénin, Tina et John Numbi, Tina et Calef, au Lelo, le peuple Penda, Tonabiso, sécurité, vous avez constaté que John Numbi, na Calef, Bakini, Nangambo, Namboka et Tanzanie. N'habite sur Baké Matanga, ou Baké Logoni, parce que tu dis que Calef a qui interpellé dans la police, qui non les loyaux, ma PC, ma convocation et belé, pour se présenter devant Bakami Beko. Donc, on a un John Numbi Openda assassiné, ou interpellé dans le Cambotali, maître et Achébé, Bakimi et belé, ou Yassal, les lots Bakimi. Moi, je suis un peu corrompé, mais sécurité, peut-être pour la côté la bateau, ma baie. Oh, bah, on a de la baron, il faut à la défense justice. Comme il ça, et puis le mot est beaucoup qui est malade. Maman Jeune, à l'Obinaïou, Mokonsamboka, Aza entouré par les renards, Batabesprit Mabé. Au moins, il y a la chef de l'État. Pas qu'on aide le président de la République. Dès le début, pourquoi pas Bakanga John Numbi? Il est auditeur, il y a force armée congolaise. Pourquoi pas l'air par le baba Kanga, Chébé et Baba Kanga, John Numbi Bakanga Kaiti? Mais procureur général de la République, pourquoi pas depuis Kalawana, Bukanga qui Tato ya Suki ou Matal la Tente ou Té Sasson et Calef? Or, on a besoin de la kimite. Bango fait ça tout possible, Baba Kanga, la biso Bango. Basa Batou, Basa Bakri, toi, Interpol. Ceux qui sont en Tanzanie, Basa Interpol, Bakanga, et Bayanaye. Au moins, maman. Ceux qui battent ma bimite au moins une copie à gouvernement. Qui est beaucoup ici. Pour bien voter Chébé, Chébé est là quand il m'a béni pour la biso, pour bonner la biso bitumba oyo. Ce qui Chébé a défendu il m'a peuple mais Chébé à côté qui m'a béni. Au moins on a bien le roi. Batou mingo le qui au fond de John, qui au fond de John Numbi. Pour John Numbi, bah comment maltraité, bah moi qui a cause ya, makambu ya Kabila. Donc bino si comme au niveau des efforts, ma peuple. Il y a un procureur général de la République. Il faut ça tout possible. Ministre de la Justice, il faut ça tout possible. On loue qui la biso batouana. Bon kangi la biso bam. Au moins le rosso bateau va kangamite. Il y a biso na rolo ngamboko. Te na rechange maramoko. Na rechange PK. Pour au moins que biso to yaki pour la démocratie to ngaki justice. To yaki te pour ma pamba biso be salama. Injustice et comment salama? Au comment la moto monso so ibi mbongo bakangi a umelita bini. Siko mbongo ya Kongo asongisi. Tomoni moto mususu akanga mneki kimeme mazungu. Ye wana bimi. Babi misal bango pe kal, babi misal biso pe papa na biso nani Vitel Kamere. Totali moyibi ya bel jour, a umelite abimi. Totali moto ceux qui procureur Masudi, ceux qui Masudi ya brigade ceux qui ni na ngwana, oya brigade criminelle ya le casse judiciaire. Déjà pas comme une intention babi misai. Maman parce que état de droit yango eza wapi. Mboka yeki na kufa. Or que justice n'était pas mboka. Donc au moment que bateau tellement baleki na bango baba ko menana bango ici balataki milimo na bango bakomi ko yokela bango mawa po bakanga bango que bateau basengi na compétence ya ko kanga bango basalaki soki batiaki bango bateau pour yokela bango mawa il faut tia bateau ba like neti penser bateau ministre de la justice batie mutoyo anyoko maki na tumbo ba bomaki bateau bokomona yokela bango mawa te yokela bango mawa te soki bateau biso nemso moto moko ayaki na poto aye amona qui n'est pas cité amona qui n'est pas kufa kité yoka tsa ko yokela bango matele ba ko fanda ba sele ba dîner ba le ajumo mosolo ba pesi bango pour corruption ti le non estilité to ko mona ngo moto ajumo nga sele extorsion ya $75,000 mais ye wana ba ni ba ke pesa liberté provisoire nous ça passe ba ko aider chef de l'état ba ko aider té ba ko aider té et ça passe yango biso to ko loba boy Calef azalaki na kati ya Kinshasa John Numbi ayaki na kati ya Kinshasa abimi ndenge nini. Service à renseignement, chargé à renseignement, police frontière, Bosel Moussalani, Babimi Nengenin, ceux qui Babimi à solo, Ouana c'est que complice et salami entre Bakonjamboko. C'est que Bézi. Au moins le répète ça tout Kanda. Kabila a salabatu bama bébé mais jusqu'à présent Kabila à l'aise. Au moins la Kabila a circulé na yé le kola boma batute. Mais bino bolobaki ceux qui t'ont dit pouvoir monter sur la justice. Donc justice en ça pour na Kabila te, ba Calef te, ba nete, justice ça na bato bazangatina. Donc il faut que la président Félix, il faut la que mobile na akanga Calef, akanga John Numbi, akanga Kabila.
Maître Bézi na kati yo te likambo ya Kalev ezopesa baimboka pasi et surtout que Kalev abaki ko se présenter devant bazuzi terbi wana eza secret d'état à lui likambo na ye ezaka raloba ngo fara ye na président Félix et comme kota pe na makanisa ba congolais c'est que ba betisa bango comme na président akimisi parce que c'est quand vous zaki makasi roloba o baimboka non eza façon de parler nena lobi akolinga échapper na kombo ya mokonza mboka. Jamais na yebi ki akoki kokota na makambo mokonzi mokonzi mboka alingi corruption te omoni eloko ko boma mboka mokonzi atikeli mutu nyonso moto na moto ayeba ninga ko diriger apesi ba juge apesi ba enquêteur apesi ba DG akaboli ba moto na étape oyo ako kobongisa mboka mais côté justice to komona ngo baza ba compétent yango na lobby na mino ba jeune ba bimi kolo ba ko so bango pe ba tie bon ba progrès batie bango pe ba magistrat batie bango pe ba juge pona ngongo na ebaki ngana déjà na ebaki su ba tiki ta Kalev okima Kalev am da renseignement am da ma élite ayebi ke déjà sengi ba crime jamais ceux qui se présenter ba okangai na moment déjà bo jogi makam depuis kala pendant des ans pourquoi pas bakangai Kalev diko komo na moni bo komo sakana batu donc ninga zeli ona ata ko dinga to monaka ba général ebele ba kotambola ba sala ba crime ba to komona bango te obitiki mitema bato ko beba les gens qui Kabila qui ont circulé, qui ont tamboulé, donc il faut justice ça la musala na yango. Justice fait ça la musala na yango. Yeba que oh nous ce que ça là, bah faut y a président. Ce qui bateau basu bango te ko ça peut chèque à président. Comment yo côté qui na pouvoir ba état de droit mais bateau ba kangi bango te ndengeni. Mais président peut si pouvoir ba kanga bango. Parce que bato ba lela la ba kombo ba ya Kalev. Eza pasi na lebisi yo bato ba ko bato ebele ba ko aider chef de l'État. Bato ba ko aider chef de l'État te baza ebele. Chef de l'État ba ko aider te. Total la gouvernement e côté on a bino boy. Gouvernement oyo tu likana bato il faut ko benga na bango chasser bango. Eza bato musu na Congo to lingi to va to monde na bango le soutien. Parce que le monde est là que bomi bato. Ce qui muta sali yo mabe. Un jour comment faire na muta bo message na yi. Yeba que au kangaï souci erreur grave mais les autres ni mon ça chez Béa ou là ceux qui peuvent pas tiens c'est que dans cela qui mais nangongo to aussi ba kanga kai pour moi la moi soit la soulagé arriver consolé par papa et tiens c'est que dit tellement la moi soit na ba anele ba yo qui va vérité ne ba ko là mais comment botika bango botiki ba to na ndé ba bimi ndenge nini Révision de l'équipe résidence ta bango ça surveiller ba contrôler la bango ba bimi ndengeni ce qu'on est ba bimi so ki ko la rébellion parce que les deux on a besoin des essentiels so ba ki ko la rébellion na bango ba préparer ba guerre ba bandi ba trouble côté kuna est-ce que ba bité que hauteur ya katakatanga ezali John Numbi bango na Kalev na Gédéon Kyung donc Gédéon Kyung peut ba kanga ka bima ka ndengeni ba différence a bo ndengeni et ça passe bingi vraiment. Oui, Maître Bézito, qui est dans le gouvernement et Union Sacrée, et gouvernement Samaloukonde, Otoko Zela déjà, qui est presque na un mois après consultation, il y a Premier ministre, un qui pena bato Kama, kasi le gouvernement ko bimate ming ba ko lobaete ezana ba ko tala makamba ba poste parce que babi ko soine ezema makasta likambo etel ba poste IDPS kuna bana 80 personnes bara na 8 poste nanya ko zona na ko tikala kuna na ngambo ya ensemble bango soki pe 30 postes toke na ngambo ya MLC baka na 3 postes to ebiti yango ezoko kanga penda gouvernement bima aussi longtemps bato wana bako travailler ka pona mabumu na bomba famille na bango non pona peuple parce que bako wele la penda o etali ba place au lobby bako voir man. Bon na robe sur le moment redi amisa mbabo lelo e komi lobby komi lobby kuna match exact yango to komo kena ngoti na bi na yo ba peuple congolais ba politiciens congolais sont de soifés du pouvoir pe ba sala la rama bumu na bango donc ba biloko mususu to ko tika ngo omoni hein d'abord premier mai le comme senga na nous na ba député ba lobi ba récompenser bango to ko récompenser bango na nini et bongo biso to tia bango kuna ba récompenser à peuple na nini. Les lobato le pour gouvernement changer ça des peuples ne mutu a télémaki ce qui peut plaider mais et leur moins grand ça la matin maman biso to télémeli jani mabundo yebi to télémé ba yulu kamba to télémeli bango alors président monique bango ba monique président biboso dans une majorité té na ko dissoudre parlement yango moni ba la nine le ko la président
sikoyo sama lokonde so sama lokonde la monsieur sama nani ngwana botier premier ministre mais gouvernement tout ça déjà na crise nangonga oyo il faut pas l'encourager ba ministre ya énergie bazalaka déjà pour l'hôtel bato lotiliki na ba mai bato ba ko sukolaté mai eza na pasi nangonga oyo to kotala ke bino botali bo ministre social akipe mabumwa bato bon nangonga gouvernement les rezate pasi ni ba peuple ba ko mona po bango baza bien ba ola mituka malili ba ko lala banda ko malili peuple nda ko souffrir mais yeba eloko na ko yebisa maman na yebisaka bato awa boyeba ke Congolais sur 100% ba Congolais 10% au bas dans souci à Congo 80% baza na bango na souci à Congo te pour le remonter rien simple comment 80 personnes pour que ouais là 8 postes à Pamba tellement bato le koso to ken ensemble ndenge ba vandi wana et c'est le komoko ya muke o boko ça la partage mais il faut beaucoup obligé bato est-ce que moko ezaki ke ensemble ezaki ya IDPS ezaki ya MLC Congo ezaya biso tout hein biso to bundi to moni passe biso tout et bongo bato ba kufi ba récompenser ba famille na bango nani les autres totali Rossi totali Thérèse totali ba combattant ba tira ba pour ça Rossi a ta policier mota monana parce que bon c'est kuta zate ko saki ba tout pona procès mais bino siko yona lobité OK le lot 5 ans bagi bato ya liboso il fallait ba téléméla procès ya Rossi mais botiki ya Rossi po bino do bisaka idée wana lelo bato ba coach mabele botiki yango lelo bokomi ko landela makambo mususu eza pasi awa na Congo ba yebaka mutu soka za vivant soko kei esili ya omonaki papa mbaleka kufi ba pese ba titre ndenge na ndenge yango na tomba papa mba yango ndenge tikala isolé yango na yebisi yo politicien congolais ayebika ka ko salela libumu na ina mwasi na bana na ba bien na ye donc ce qui va zui bana ba kebe Europe traitement na bango na Europe cimetière ndetikali Congo yango na koyebisa batu boye peuple congolais il faut à la vigilant ce qui gouvernement moi o esilité to manifester ça maloko ndia kolongwa to manifester to mona clarté to manifester chef de l'état azien assez compétent en plus c'est là batu ba ko bloquer pesa lokwa papa Mende Mende asa omoni ba tribu ba rolia batu na locha kuna na sanku ka tribu ba Mende tala kwa tata wa Mende ufani na kabila mbula na mbula yo lisusu yesu bazongi so susu tala kindoki bona ba shio kitundu seigneur sacré de luki ma yango na lobby boye parce que baza fermeté tala lelo ba journaliste misusu bazali tokozo suma kelele to songi saita sa compétent ko kite bato comme lo bazo sa Mende o te ba msuo Mende te tokozo pe Peter Tchani to tie place wana tokozo pe lokola pe journaliste to tie yo tokozo pe Christophe Bosenge to tie comment ba tato ba lembi déjà ba fatigué ba papa ba mi tema mabe contre ba congolais yango na ebisio biso étant que ngana patriote na li jeune combattant résistant na bundaka pona ba peuple congolais pe na bundaka pona mboka na ngai soki kaka fin du mois au gouvernement limité to ko sala grand marche pona nga kuna comment ça ba dissoudre parlement ba panzango tellement vous comment ça mana sénat ba comment ouais la poste à vice premier ministre et à vice ministre il y a vice-président. Pour nani bato lokoso, tout ça va politicien congolais. Mutu na mutu ko envier ka poste, ba ko envier poste. Ba misu ba lobaki ba ko we la poste za bemba na katumbi mais tala bango mo kuna ba wele la pe. Mbwa simbwa. Maître Bezito comment pour ça moke moke na suka émission na biso to ke penza na matali be élection na 2023 o penza Senko e ko beta setelo ba boy glissement pour te bayo qui était kala te to ke na recensement na ebité recensement ngola mboka na so toza déjà na 2021 et ko zo 5 ans 10 ans pour tout ça la recensement ya mboka Congo to yeba nani oyo aza vrai congolais nani oyo azate na ebité et le roni peuple congolais ko kozela ba élection recensement ke na sima toto ke ndenge parce que comme ça déjà mbutu kuna Senko telebi ba boy glissement surtout ke na recensement to ba ko glisser élection que ça le matin to ke na élection so pe na 2025 aussi longtemps mboka peso tambola bien té ce qui président Félix ko gérer bien té to ke pela maponomi lobi kuna o ya bimi po mboka Congo ezwa kimia na ebité likantisino zani pena na kambo etali recensement to pe élection 2011 2006 recensement salamaki recensement Salamaka depuis 1984 au Mobutu Sala 2006 recensement Salamati 2011 recensement Salamati
2018, recensement salamité. Dès le début, le président Félix a du pouvoir. Il fallait battre le recensement, il fallait battre le recensement. Mais dans le il y a 3 ans. Tel recensement, c'est soutien. Il faut que les gens aient parce que ceux qui ont été troublés au salama. Ils manifester, ils ont manifesté, les makila ils ont président dictateur. Il y a un recensement. Recensement dès le début à pouvoir. Nous sommes le président Félix Alobé le côté. Le président Félix bien. Ali démocrate, Ali Ngakamoka, Ali Otambola. Oba koloba sont des renards. Kalisi pouvoir et comme le rôle au royaume, kanga yango. Là to télémelagi Kabila, to lobi que pas de glissement. Et même Kabiso na boloko, benga Kabila nini assassin, dictateur. Si quoi bateau ceux qui présentent bateau ba koloba président salon so président mi na recensement. Recensement gros soit 5 ans, 3 ans, 4 ans. Leur élection c'est en 2023 ti bateau bandi ba manifestation. Leur bateau ba no kufa ba benga président ça ni crime humanitaire. Est-ce que bateau ba comprendre place wana? En plus c'est là bateau ba courage à finga basango. To finga basango te. Basango de ba aider bisous. To ça peut bateau. Bisous le to bimi combat to bandi combat. Bisous nyo sur 2017 to le maki. Les gens 5 ans, gouvernement salami, batu ba papa ya olinganko ya suke belo, batie na sensa, batu ba ministre batie bango. Basango ba ko tellement babi allez chaque 20 heures siffler. J'ai dit siffler ngonge beti. Dieu ko bana ba marche. Mais il dépêche à bango lo babi basango batika ko aider bango te, bango ne balanda ba ko bimana. Maman, sur landi bateau, yo so moni cadrement ya solo ya IDP salika lobi bon. Bateau ba lo bana ba rena, bateau ba lelo bano ba ko kuma ba oui, ba ya ombrier bateau. Tumba. Est-ce que papa Tshisekedi ne l'accepte pas Bitumba papa Tshisekedi l'accepte comme il est long de comporter bon. Pas qu'il ne be est-ce que bateau ngana ibi na IDPS le Jacques Men Chabani. Papa Moubaki, Augustin Kabouya. Secrétaire général, on président nani Jean-Marc Kabung. Petit nanga Jekobeya. Todu Mokato. Est-ce que ce monument quelque batouana ba leki na TV ba koloba biloba loba. Bato ba koloba bato ba yebi makambo mboka ndenge tambola kate. Président Félix aza moto ba peuple balingi. Po ba mataba kita président Félix akobeta deuxième mandat na ye. Mais akobeta deuxième mandat na deuxième mandat na ye dès le début à janvier abandi recensement. Pour un moment où il faut toucher la constitution, to bogisto revoir makambo ebele. Élection faisons deux tours, ba gouvernement va voter bango, ali ba lukambongo déjà na janvier il y a 2023, tu vas dire recensement, tu sais le recensement dans 3 ans. Na 2028 tu une élection. Mais na ngongo suki bino boluki ke bo sala élection. Boko bimisa bana ba dictateur. Bomisa Félix dictateur, président pas qu'on dit mango te président pa sa moto alingi, est-ce que président tamona na makanisa batu? Autant makanisi na yi. Président et l'autre c'est le président Félix. Ataba tu musuba ko yinayi. Ngana ko soutenir yé pour président Félix a ko aider biso ba peuple. Là to telemeli mama rosa malonda ayoki biso. Là to telemeli obe minako ayoki biso. Là to telemeli nani Tambwe Mwamba ayoki biso. Janine Mabunda ayoki biso. Luamba ayoki biso. Là to lobi mariage si là. Président c'est la constitution pour ayoka tous les peuples congolais. Quand même président oyoka IDPS ayoka ni ba peuple congolais. Ba katete président za IDPS. Président za ba congolais nyonso. Donc, et là, que boma batu, que motema mabena sentiment, ba misuba ko ganga ba pena misalati. Maître Bézi, le peuple congolais la peine le Cambo état d'urgence depuis décrété état d'urgence dans le Congo et ça peut déjà moi couvre-feu mais tout le monde appelle le malongé zate malade yango pe bato bazaka na baba ba ko mela ba église kaka bato belé ba geste barrière pendez ali respecter té vaccin pe ba proposer qui ba beta pour natina ya COVID-19 yango la pèse ali ma bénébité est-ce que chef de l'état ko zo likanisa ko lever le Cambo état d'urgence parce que des milliers de Congolais ba kolela na tina likanisi. Te moi le problème pèse sur ba Congolais ba linga ba fungola pour ba sala ambiance ba kinaka ba kobo ba melaka masanga. Maman, mo peut ko m'appelle ma idée mo peut la paix ba 20h. Est-ce que tu vas bitina makambo? Ba ko mona ngema makamba Covid. Et ya makambo ya insécurité na kata Kinshasa. Oui, ça makamba Covid. Ce qui Covid mais ba okufa. Tala ba transco le temps de ba finana. Ba activité politique to ko mona ko salamati. Toko mona na matanga na 50 kuna tala ndenge batondi na morgue mama mo boko soki Covid yi makamba Covid na makamba Covid
na zando bato bakotuta na bakoyambana bambote kopesa manango eza makambo covid eza nde makambo ya insécurité gouvernement il faut aleka na tv aloba vérité ke biso tokangi boye mpo tomona mboka eya na insécurité tokosala boye mpo soki na covid na ndimi te. Oui, maître Bézi, leo namoni kuna na mikili ya poto ba combattant ba ko benda na mingi ndenge bakabona après l'élection ouais sama mboka na so Congo mingi bakomala ngambo ya Félix ngambo ya Fayulu leo na yoka yo boko ndongwa na mama Mungala leo nini eko simba te entre te omoni te ya kochanga la ba mama mikolo te ba mama ba inspira te. Maman na bololé, maman na maman mo izengi, alors maman mo azanga maili. Maman na peso obi combat ouais, ba comme ça na combat. Ba to ba kana mikili ya poto ba combattant pe bazali. Mais ba comparer combat o ba to ba bunina Kinshasa ti. Combat ya Kinshasa ki blague te po ba mort. Ya ki suki ka marche zalmi, OK na mort ko monde ba bibembelali. OK na hôpital o monde ba zoki ba katani maboko ba miso to boki. Et le repesinga kana maman wana Nayebi ete kono ko soki mama Mungala soki ndenge nini. Aleki na tando aseli vidéo na kolobake oh ba mibala Kinshasa ba yuma ba bololé ba tela ba sénégalais ba leki bino na ba sénégalais ba leka biso na combat démocratie na tumbo biso bimito longoli Kabila. Mais maman nayebi te soki auti wapi. Maman ngompe na télé na TV boye azui mwana leki se na tando akoloba. Maman na soko tali boteli ajo ya comme na koko ya ba 62 ans. Ayo kota combat na 61 ans. Même ça sali une année. Et bongo banda combat na jeunesse oyo koma maman. Mais siko yé akomi ko telema ko finga ka batu. Yé ma sa combattant. Ndenge na teleli maman na alakisi ba année 4. Maman na ndimite bana no bota bona tata moko. Oro sala bana ba l'accept no alakisi bana na 4 l'accept tata na bango. Et ko na bana mo boti bona ba makangu, omoni ba so ba mongo. O bazaka na mbandaka bazwikisi ba na Kinshasa, aduki na mindele, chance zo make poto akiko telema na Saint-Denis, asali kindumba alembi, ale yewana e ko telema na makambo ko finga ba mibali. Ye mona mosa ko zo courage ko finga biso ba combattant. Alo bake o ba telema, bota na Sénégal ba telemi, mibala Kinshasa, mibala Congo, bolemba, na bino ba bo supportera maman wana. Maman isa lembi o telelonga maman, elonga maman isa lembi. Maman na telle parole il faut de te belé mais ba cancer ko mona na rara. Nyango la lobi nga na siliki pona nini a critiquer ki ba papa. Akomi ko finga baninga lobi soki commandant Léo aleki mbongo soki ndenge nini e bongo le baleki mbongo ya monaki. Komba ba bundaka bongo te yende komba sika kende pa ba kulutu otu na bango komba sala ka ndenge ba ko la kisande ba tambola komba. Bino bo sepela bo fena mikila poto bo sa kimia. Oko sala marche mutako be to azate. Biso ezalaki ya meki marchi ba lever yo yebi fimbu OK boloko pe ba ko torturer yo ba ke ko tsona ba kasho mabe na ajo ayo so ko tsa ko piquer crise akufit atika biloba loba mama na fingi mona mo so mazera ngala landa ba audio na bango siko bitumba ba bundaka na bomoko ne bokolonga biso lelo to telemeli bitumba to bundi pe tumba na le silide bango bakanga ba occupant ba ebele na mboko bino telaka ba Rwanda bo ba Uganda et bo ba Burundi et bongo ba Libanais ba Indien o ba telemi ba beti ndeko na docteur mbata kuna na 50 nyo so ba occupante boyebi koloba te na bomoko nde to longue tumbo c'est pas dit que soko yena itumba o ba ndeko qualifier batu o kolabo yo mona ikote batu aleki mbongo nga na vanda na mboka o na vanda na kata Kinshasa mais nga zo na yebi so na liata un frère Fatito e bang ondi bang yo yebi ngai na koloba ngo Fatia ko yoka ata un frère na liati nana pesangi lokote mais na obundela ka mboka na ngai na obundela ka mboka na ngai to bundaka na intérêt te ko critiquer ba tuté donc moto na za na chemin na e aza na choix na e ayebi ndenge akosala la combat na e mais c'est pas dit que yo maman la soki maman moko Mongala o le kaka na tando o lo baka n'importe quoi soki a continuer na recharger na charger a bukitu matondi mingi maître Bézi na pesi mbote pe mingi na sepeli ya mingi nengoye na pesi ba kongomani nyonso mbote baka tsakota suka na ba comprendre po mama na lobaki mabe afinga ye tumba ya biso ya mibali biso to ya mibali te to ko bunde tumba te akoma ku miséricorde ba sénégalais yango moni na zongi c'est les réponses mbote na ba kongomani nyonso bisika bazali mbote na yo moko Cheone mbote na mama Blandine Umba Kati pele na Londres mbote na pesi mama Marie-Louise mbote na pesi bana nga nyonso mbote matondi plus 243 90 266 95 22 matondi mingi bozaki ebele ya kolanda biso oyo elongo na Congo lisanga na mwana mboka maître Bézi na penza tosalaki analyse sur ba question d'actualité ya mboka Congo na ndimi ete sepelisi
moko ya bapaster totanga kombo te azalaka na États-Unis alingaka mpenza mingi na otanga kombo te mpo paster moko azalaka na États-Unis te apesi yo mbote te ayebisinga akomi kobeba na lobby boye il faut faire attention bato bakendaka na église à Denis il faut faire attention la folie commence par les gestes omoni hein bon mon antenne akomi na elateli na makamni na komi nango Denis mes condoléances na pasteur Denis tolo ba vérité Congo ekobikisa ta ba peuple congolais bakobika te na l'église ba peuple congolais bakobika na fona kondima na bino mona kati na yo mopo obi nzambe okoke na église il y a des pasteurs délivrés mais alliés na molimo mabe neti Denis azali na molimo po alia mbongo kabila botola biso ba mbongo na biso anyokola biso mais yakumisa kanambi donc il y a ba pasteur nyos to kokumisa bango te ezala ba pasteur pe baza malamu mais ezala ba pasteur oyo baza ba flatteur okomba neti ngasu na ki activité pasteur wana za flatteur to pesi mbote yo na yebite na peso pe mbote mingi papa pasteur place ozali na peso mbote vraiment tianga na mabondeli na bitumbo nazali ko bunda nzamba patela ngai donc na kosepela mingi. Merci mingi na Christophe Zaki na sima caméra Jean-Paris Talapamba depuis Lausanne c'est les Tunga de Lausanne pe Jean Sibon papa social depuis États-Unis ngala no soki nzamba zongi te tokutani na micro zali koya.